Parce que tozali sous na tango ya mobali moko mwasi moko. Depuis lisumu ya Eve na nyoka, kolonde atiaki libala ya polygamie. Pona batu, pona bandeke, pe pona banyama. Partout. Yemo konkolo nzambe azali polygame. C'est-à-dire Jésus-Christ azali polygame koleka. Salomon a le dit, ici il y a plus que le roi Salomon. Alors, c'est ça. Ndikomoro atuni ya wana testo a bien qu'apprécié comme on a lobby au bala combien de fois wana bango 9 bango to bala bango officiellement to bala kaka moko et puis wana musubaye ba le rôle ba conjoint. Je me suis marié 13 fois. 13 fois. OK, je pense qu'il n'est pas OK. Allô? Oui. Oui, allô, Isaac frère Josué. Oui, frère Josué, Baki Soni. Nabi Boye. Parce que après si on a une traduction équibénisme de la Bible. Puisque une traduction de la Bible. Parce que la Bible est une mythologie qu'il fallait évêque à la marée à une seule femme. Puisque tu as la traduction, commentaire à Abbé Boye. Il y a le dit qu'on est à Abbé Baksakian. Pourquoi pas Abbé Firema Baksakian? Pourquoi pas Moko Baba raté? Ceux qui ont réellement Baksakian, il fallait Baba là. Tellement ils ont bangoté à Baksakian, la Bible, ils ont Baba là. Et puis, ce qu'on a dans la politique, a se justifié très bien la question. A se justifié la carte, il y a Bible kata. Et à le Seigneur Jésus-Christ est Azab polygame. Non? Après, si verset, il y a 2 Corinthiens 11. J'étais salé à se tourner vers la nation, à la épousement, quand ils ont la nation. Je sais que ça pour le camp. Mais on est entre parenthèses, on avait assez justifié très bien la carte de la Bible. Tout ça, pour sa position. Merci, frère Joël. Je pense que passer à Porto pour cette opportunité de Moussou, pour baser Belé, après si verset, je pense, passer à. C'est 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Alors, il y a d'autres pourquoi prêtre Bazo Balaté. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées. 4 que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes de villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Che Hugues la coiffe ikote Papa na
na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Bonjour. Alors, tout ça, on a Royamba Olelo. D'abord, bonne santé, et puis bonne santé à l'église aux Arokamba. Bon santé, Nangai Ezali Malam, et santé à l'église Yankolo, et Ezali santé à Malam. Alors, église, comment on a église, comment on a église, il y a Mokonzi Yeshua Hamashiach. Message nini oyo memi tant que pasteur parce que chaque fois que nous avons bâti un pasteur après ça répète message yo memi message nini ngai nazui message kota nankolo message ya bozongisi ya biloko nyonso ezalaka na ecclesia na ebandeli oyo monguna alongolaki na ba religion na ye catholique protestante méthodiste finalement pentecôtiste. Alors, biso dans un message, il y a besoin ici, il y a Malakisi Manso, il y a Biblia, il y a Sol, le rétablissement de toutes choses. La divinité du Seigneur
le baptême, la repentance, la confession, la résurrection, l'enlèvement, la transmutation des corps des saints, le mariage et le divorce, la semence du serpent. L'ouverture de cette sceau, le 7e sceau n'a pas encore été révélé. Et puis le mystère de cet honneur, Apocalypse 10, 3, 4. Tozali côté yake et monisami nano te pe ekopé samela à mon côté. Voilà en bref message oyo nazui pe nazali komema bisika nyonso. Merci beaucoup, Pasteur Arcas. Je pense que Baïmbo Rabaolanda Bisso va comprendre. Mais, Pasteur Arcas, d'abord, la polygamie. Tant que Pasteur, ils ont défini en gros le lengeni. Polygamie, ezali, le kol nauti koloba, libala ya mobali moko, nabasi ebele. Donc, polygamie, ezali, ecclésia. Kolo Yeshua, azali yemoko, 2 Corinthiens 11. Et puis, l'ingomba naye, ezali kosangisa, baïke. Un nombre incalculable. C'est ça, la polygamie. Alors, namoya lelo, polygamie autant que pasteur, ezama B ou polygamie, ezelo komoko ya bien. Mais polygamie des alliés et loko moko ya bien, mais ya bien pe koleka. Parce que ezali kotalisa Jésus-Christ na église. Ezali kotalisa pe ke mobali na mwasi bakokana te, mobali azali mokonzi ya mwasi. Donc bakokana te, polygamie ezali kosunga mobali. Omoni lelo na ye na musala, na ye na mwasi nanga moko. Azo salisanga, o nyonso na lingi na sala ya secondaire, azo sala. Mais nandako nakangi porte te. Nandako ba maman mususu batikali moko akendeki na bana na classe mibale bazali kobongisela ngai bilamba nalata naya kosaela nkolo mususu totikaki na cuisine. C'est ça la polygamie. Notre Robenga pasteur Salomon alors. Mais moi na ya Salomon nazali Salomon azalaki na mayele koleka ngai, azalaki na bozui koleka ngai, azalaki na basi koto yoko koleka ngai. Nazali pasteur mwana ya Roi Salomon. Ozali pasteur mwana ya Roi Salomon, je pense qu'il va y avoir un peu de comprendre. Mais pasteur Pierre Kassa, maintenant, parce qu'il n'y a pas de tabouté dans l'église, dans l'ensemble, aux anabango, maman combien? 9. 9. 9 seulement. 9 seulement. Ouais. Donc, on compte pour bâtir sur Moussous. Oui, surtout ces derniers temps, l'Assemblée Nabiso Monique. Vraiment, le frère Kass Azaline a besoin. Ça fait 3 ou 4 fois que je suis à la chair, mais moi, Nanangaï, Israël Azali Koyati, na chair, nazote na memi yeboy. C'est-à-dire que besoin Israël Ezananda ko Sengeli, Batubazala, pour Basali Sangaï, Nazala, bien, tranquille. Bazala tranquille, mais Batu Belé ou tout cela qui n'a pas balobi à polygamie, et bien rappelé jalousie. Nous avons 9 femmes. Tant que nous vendons entre bango et jalousie, ça va rater. Bon, pour na koloba solo na katia basi nangai. Na mona ka sentiment wanate. Parce que bon, nous avons 9 femmes. Yo la jalouse nana. Et puis liloba yankolo elobi na tina ya jalousie. Bana nanzambe. Pense bakoki kozala na likambo yo babengi jalousie. Kolonde azali jaloux. Kombo na ye ezali El Kanai. C'est-à-dire Nzambe Elohim oyo azali jaloux. Alingi komona mobali mosusu te pembeni na ye pona peuple na ye oyo ezali mwasi na ye. Alingi azala yemoko. Lokola mobali sengeli azala yemoko mobali nde sengeli azala jaloux pona mwasi na ye parce que yende abali mwasi siko mwasi akozala na jalousie te yende abali mobali te kolonde asikoli biso apesi ni vi na ye makila na ye po tozala baye ya ye kaka ata tango ya mariage tango tolatisaka pete na
basi na biso tosalaka confession iye par cet anneau na lopete oyo obulisami kaka pona ngai. Mais mwasi aza na droit ya kolatisa mobali pete te, akoloba nini? Akoloba nini? Yende akei kobala te, mobali nde akei apesi dot azwi ye akomi mwasi wa ye. Donc jalousie mobali nde efo azala jaloux. Ata na Bible elobi ke soki mobali azwami na sentiment ya jalousie azali ko soupçonner mwasi na ye que peut-être atambolaki na mobali mosusu. Test bapesi nombre 6. Mais si comme côté balobi soki mwasi pe azali jalouse tala ndenge sengeli asala, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais passer Kassa, babiso ko na bango bongo, ni tu na bango neuf, il faut gérer bango tout égal, ou traiter bango égal. C'est-à-dire ceux qui ont sombelé les puta, ou ne pas sombelé les puta égal. Mais non, au ça ndenge nini parce que vous avez bango en même temps plus à lelo au ça programme le lo zana oyo lobi okuna oyo parce que des fois tout on a absolument qui la bango mais les autres qui la bango attends aux ba neuf na moya lelo. Mais oui, ezali nombre pour basalisa ngai. Par exemple, nako ke na voyage na bango yon sauté ndako ekotika la pamba bana bazana classe tout ça. Mais na kende ke na voyage souvent na moko na poni oyo aye kotika ngai asiake na ngai na voyage ya bandaka pona mosala pe anyokomaki mingi parce que azaki ye moko kolambela ba frère kosala nasina kindaka pe na ye na ba Congo alembaki kuta le bitete de voyage ezali difficile ayiko fanda na kendeki na bandondo na mususu ye pe yaki déjà kotika ngai na kena Côte d'Ivoire na oyo azali sikoyo na cuisine. Bon, oyo aye kotika ngai le 18 soki nkolo alingi na oyo liboso na kokenda bango mibale na Afrique du Sud pona mosala na nkolo pona kosomba biloko nyonso wana ezali na Bible te wana ezali na Coran nde bazali koloba ifo kotraite bango ndenge moko ifo kosala boye wana ezali religion ya bato. Mais liloba na nkolo elobi ndenge wana te elobi kaka ke soki obali mwasi ya mibale Exode 21 il faut continuer na koleisa mwasi ya liboso olatisa ye pe amitié na bino esila te. Na Deutéronome 21 banda na verset 15 mobeko ya nkolo elobi boye soki mutu azali na basi ya ye babale soki alingi moko koleka mususu donc nzambe ye moko ayebi ke on peut aimer plus que l'autre ata na bana oyo toboti bon olingi bango nyonso mais okozala quand même na préférence na mwana ou bien na bana oyo batosaka yo bayokaka ndenge baza kotraduire sentiment na yo nzambe ye moko alingaki bato nyonso ndenge moko te alingi peuple ya Israël bana ya Abraham na ndako wana ya Israël alingi ba tribu nyonso te aponi tribu ya Juda na tribu ya Juda alingi famille nyonso ndenge moko te alingi famille ya tata ya David na libota ya tata ya David bandeko na ye banso nzambe a rejeté bango 7 aye kozwa kaka oyo azalaki négligé David. Donc nzambe ata na église ekomami ke ezalaki na disciple moko oyo Jésus-Christ alingaki mingi ata ba Pierre donc wala ngo ba kinzamba différence donc yo pe na bango azali nzambe ya différence pe différence monene tala na ndako ya Isaac bana na eba botami mibale Esau kuluto na Jacob leki liboso babima na libumu ya mama na bango. Romains 9 zali ko reprendre Genèse nzamba lobi nalingi Jacob nalingi kulutu na yete babota magina mte. Donc nzamba zali nzamba ya différence. Alors nzamba ekoloba soki mutu wana na basi na ye babale baboteli ye bana mibali mokolo akosala partage et héritage à reconnaître kaka le premier-né
le col le premier-né, a payé le droit de naissance en double portion. Attaque ce qui a bimina libuya mwasi ya lingakate. Donc Bible yangwana. Bible yangwana mais pasteur obi qui tango zolo baboye toujours déjà bappel et belé à bande roba benga déjà. Mam sous tango ba olanda ba mona comme si pasteur casse jusque là comme si ozana na côté à ba païen. Ba sous ba comprendre comment est-ce que pasteur Rosala parce que au hasard le rôle la maître na yo Salomon yi moko na suka bien ka na basi belé alobaki tout est vanité. Est-ce que vous avez dit que vous avez pour un temps? Il y aura un temps. Il y a un côté à païen, ça dit pagano. Tu as bicolo mon sous-souté. Il y a un gambo ya Salomon, gambo ya Tatana David, gambo ya Jésus-Christ. Donc côté à Israël. Gambo ya Abraham. Ok. Côté à Ndimi. Abraham de Tata ya Kondima. Ok. Tata ya Bandimi. Banso ya Sol. Azali pour tu peux tâter à musulman. Yango on peut bango bazo pratiquer polygamie na 4 femmes. Sikoyo. Nazala côté à pagano ndengini. Ba pagano ndebate ya ke mobali na mwasi bakokana. Bango ndebate ya parité. Bango ndebate ya pour monde déjà évoluer hein. Égalité des droits. Monde déjà évoluer quand même. Bango ndeba pagano. Parce que Matthieu on est Matthieu ya batu ya mokili ya ba politicien. Donc ceux qui ont moni mutei moko ya Bible azolo bandengo na aza pagano. Parce que mon dit azali Abraham basiebele. Pona nini Nzambe azana basiebele. Mon dit azali David 500 femmes. Pona nini Jésus-Christ azana ba fiancé belé 2 Corinthiens 11. Donc Biblia oyo erutina ndako ya polygame ndako ya Israël. Moïse mwana ya Israël. Josué, mon est Israël. Ba prophète Samuel, mon est Israël. Ba prophète Moussous, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, Amos, Habakkuk, Joël, Zécharia, Jean-Baptiste, Malachie, Thomas Pierre, Thomas Paul, Jésus-Christ, mon est Abraham, mon est David. Donc, Bible est outil ndako ya polygamie. Et comment on a polygamie? Moïse, Assimibal, a comme Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Kunande o komona Zambe moko azali koloba. Na lopango na yo ya basi bakuta bande komi balete. Bala ndenge olingi me kokende kobala bande ko ya libota moko te. Na mibeko ya Nzambe akiti akomi prophète, prédicateur. Alors Bible, Lévitique 18. Okoki kozwa na libala ndeko na yo ya mwasi te. Ata soki abotami na mwasi mususu ya tata na yo. Parce que bozali makila moko azali ndeko na yo ya mwasi. Otoko changer yango te. Sikoyo bandimi o ya liloba te, mais ya ba catéchisme. Na ba beaucoup mususu ya religion nde bazalaka contre Bible mais polygamie était yami na Bible. Jésus-Christ est moko le bina Matthieu 25 église kokende lola ezali nde libala ya polygamie Matthieu 25. Matthieu 25 Jésus-Christ est moko le bina monoko na yeke le kokende lola bokonzi ya likolo ezali polygamie baseka alobi kokende lola le royaume de Dieu. Matthieu 25. Ok. 10 vierges. Ba seka zomi ba kei kokutana na mobali na bango. Na bokei na bango, lokola mobali na bango azalaki kotrene bango banso balali. Na kati ya butu babengi bango bola muka mobali na bino yewana. On a des cérémonies à mariage. Mi parle déjà bimi eza libanda na misu na ngala zo mona ngo. Et troisième pe koli ka ningo lo baki troisième koli déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 koli awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngaku na banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala.
baza pe na Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukokanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service akulivrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wena Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, Ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Alors, balamuki bango banso zomi 5 va constater que mafuta na bango na minda et silaki. On a un débat d'élimination. Ba komi kolela auprès ya basi. Biso benga bango ba insensé hein? Insensé. Tozana ba teye belé baza ba insensé. Tango bazo ya polygamie. Donc, on va connaître la matière. Parce que connaître la matière, c'est l'idée pour nous connaître la Jésus-Christ. Mais bateau nous zobinga bango baza ba pagano nous zobinga bango passer mususu ba obo ya polygamie bazo mona yo za plus mingi na tradition otikali plus mingi na tradition africaine ningi zalaka kala tradition on a kala kala na otiko tanga na lobby Genèse Abraham zalaki africain Isaac Israël ba prophète David. Mais Abraham azaki na bango mibale Agar na Sarah mais ba potana ki hein Salomon. Mais Pierre na Paul. Ba zona qui peut problème. Ezaki problème à polygamie bazaki ba fiancé. Paul a reprendre Pierre. Et puis yo comme ça la mabe. O comme yo hypocrite. Et donc ko swana ekuki kozala. Na Bible pe ba lobi ke bato bakoki koswana. Mais bakanga kandate tinapoko. Ezali. Mais par rapport alors Paul Kamoya Salomon. Salomon a le baki vanité, tout est vanité. Tout. Polygamie kakate. Ata monogamie. Ata kulate bilamba. Ata kozo musala. Ata kozala chef. Parce qu'il y a Zalaki roi. Il y a le baki. Ata construction. Ata kosomba mituka. Tout est vanité. Mais alors, Ezaki na suka ya vie na yete. Na suka bate ya lokuta ba ebite. Le pasteur Shlomo na suka ya discours à le biboy. Boyo ka suka ya discours ezali na ecclésiaste, chef de l'église. Banganzambe.
asalelaka mibeko na ye nyonso. Mutu nyonso esengeli asala ndengo. Mais bango bazoboya mibeko. Ba passer wana bazoboya polygame. Bango bazoboya polygame. Wana eza mibeko, eza nini? Baza ba rebelle, bango banso balakali mabe. Bazoyoka yo ha. Mais bazali balakela, bazali ba rebelle. Yo zoboya mibeko. Ata na mboka. Soki yo zoboya mibeko. Mais est-ce que OK na makala. OK na makala mais passer casse, il s'est dit sur aux polygame. Est-ce que ça peut important que tu as la paix revenu na yo? Nengo là parce que tant aux baki aux ana 9 femmes. Tout ça il faut avoir de l'argent. Aux obo taper bana. Il faut préparer pour venir na bango. Est-ce que on a zaki célibataire? Zambe pe azaki ko bénir ngai en tant que célibataire. Tant on a bali moi simoko. Abaki selinga bénédiction. Pendant combien de charge? Tant on a botaki moi na moko. Abaki sipe Zamba l'équipe bat nous soya. Abaki sipe bénédiction pendant moi na wana. Tant on a eu moi si ami bali. Abaki si pour moi si ami bali wana pe azala bien. Bali aka tous les jours. Balata comme malamu. Ngai kutu na ibite ndengi ni basomba kabilamba. Ata nyonso na lati tina montre. Nzambe ndazo pesa ngai. Batu bazoya bazo pesa. Sapato, chaussettes, tout. Ata maleto wana tout. Mbongo pe. Apesi na ngai mbongo eleki mingi te. Mais apesa ngaka mesure. Moko nga na fandi basengi ngai numéro ya compte. Na pesi na lobi na mwana ngai pesa numéro ya compte ba pesi numéro ya compte. Na leki sipe beaucoup de mois. Na keite kotala. Akanisa ke batidere ngai peut-être $200 ou 300. Ake na vérifier ba pesi ngai chiffre et bangi singai. Na zongi na chiffre. Na lobi. Yangwana mtezo. Na zoto na mwasi wana na caisse. Eza eza franc congolais bezanya. Alors bi na ngai malema. Eza mbongo na yo. Mingi. Non, ya tout baki ba compte wana ne ba mbongo ba pesa wana yo ça fait force pour le bakaka. Exactement. Le Seigneur voyait que j'étais dans le besoin. Na zuyango. Na kocha na musala na Zambe. Na tongi place wana tozali pona basi na ngai, pona ba na ngai, pona ba frère. Mais passer ça, c'est vrai. Osa passer aux autres batu spiritualité, nengo zo pesa ba verser makambo Nzambe wana c'est bien bon. Mais est-ce que la réalité à la société, il faut vendre un peu botal lobby réalité à la société, ça m'inspire aussi pour que na keba na likamonso sur le plan spirituel. Non, on est allé raisonnement. S'attendait à yakana mabanzo. Chef nabiso, fiancé nabiso, Jésus-Christ a le bi. Bino oyo bozali kondimela ngai. Bomi tungisa te pona kolia na bino. Kolata na bino. Bomi tungisa te. Tata na bino ayebi yango. Ta on azala kananda ko par exemple. Na la muki basi nanga ba. Chef, lelo loso ici na bibi tokolia o ezawana. Tolia kaka o ezawana. Dans moins de 30 minutes. Ba yekotika ata 2-3 sacs ya l'os. Wana foi. C'est ça qu'il a dit, c'est ça croire. Croire c'est ça. Croire c'est aller comme ça sans savoir où vous allez. Lui le Seigneur va vous préparer l'issue. Donc à l'obi ba pagano nde ba mitungisa kapona kolia na bango pona kolata na bango. Bino boza la lokola bango te. Bino bo lukeli boso liloba na Nzambe. Le royaume de Dieu. Biloko nyonso wana kopesa mela bino. Ngai ta on andimaki na sengaki na nkolo apesa ngai mutuka pona kende koteya ko visiter ba frère. Tant on a sali voyage à Liboso en 87 na Allemagne, dans une mutuka na yenango. Ba faux frère ba komi ko bundisa ngai. Eza mutuka na biso nyonso to ça. Na zuya mibali. Na yego zo ya misatu. Moko alingaki asombela ngai jeep à la kisibo na bozui na sombela yo jeep entre temps abandi malakisi lokuta na bengani ye na ye na promesse na ye obengani pasteur na moko azaki pasteur azaki mondimi azimbongo alinga komo motei na lebi mete na ntozo ate ezaki na villa na lebi nyonso te za pembeni posana yango azaki na mbongo na poche
Ce qui tant que na silisi alobi ah. Mais na yaki na mbongo azu ya pesinga. Alobi au moins yoko corrompre ngaite. Pile lo akeina jupe naïe. Mais aujourd'hui, je compte 4 jeeps. Bapesinga. C'est quoi? C'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Il peut me donner même 10. Il peut même donner 10. Mais pasteur, c'est apparemment comme si on appelle à moi dictature en église. Non, c'est la discipline de l'église. Si quelqu'un a péché contre toi, il va le voir. L'Écriture dit, va le voir. Reprends-le. S'il résiste, allez avec un autre frère. Si ça ne tient pas, prenez le 3e. S'il refuse, mettez-le devant l'église. S'il refuse d'écouter l'église, chassez-le. Mais pasteur, c'est pas la dictature, c'est la discipline de l'esprit. La discipline de l'esprit, mais pasteur Pierre Casse. Oui. Aux gens congolais, aux souvent dans le monde peut la réalité belle. Parce que si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de vous. Aux alliés pasteurs, aux autres à battu belé, tous au monde. Mais battu belé, c'est l'allusion à la deuxième république, ceux qui moquent comment à cause de la polygamie. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas posé minene dans la biso, qui ont 4 et 6 femmes, qui ont à l'État, qui ont dépensé inutilement dans le besoin de personnel. Alors, il y a une société inspirée parce qu'il y a plus de spiritualité. Mais est-ce que la réalité est en paix? Tant que Congolais, tout le monde qui passe terre, tant que Congolais, tant que monde a bongo, tu te dis au condamnera Batouana. Ou va poser un acte wana tout le barabasa na bango bien, il y a pas de problème, la vie continue. Batouana oyo bazalaki ko diriger ndenge le bien atango wana nde basalaki mabe politique na bango, c'est le même esprit. Politique na bango ezalaki mabe, c'est-à-dire que ngai lokola nazali orienteur de formation. Moi je suis un conseiller d'orientation. On ne peut pas mettre n'importe qui n'importe où. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais si on a la capacité, on a bâti, attends, moto soki atangi. Elingo bakete que moto soki atangi asilisi azana mayele. Il faut contrôler les bulletins, il faut contrôler les notes pour voir qui brillait à l'école, qui ne brillait pas. Beaucoup achètent les points. Moi, jusqu'à l'université, beaucoup étaient recommandés pour passer en licence. Ils ne savent même pas écrire. Je les connais, c'était aussi mes amis. J'étais parlé ici des amis que j'avais à l'université, tes frères. L'un d'eux était intelligent. Je peux citer son nom. Le Ochudi, non, Otaka. Il était très intelligent. C'était mon ami. Mais entre-temps, il avait des amis inintelligents, tout comme moi aussi. Inintelligents. J'avais un ami qui s'asseyait toujours à côté de moi. Je ne voulais jamais qu'il pose la question parce que s'il posait la question, l'auditoire va crier. Ça ne veut même pas parler. Mais maintenant, quelqu'un comme ça, il termine, vous le mettez quelque part parce qu'il a un papier. Non. Il y a le test. Les psychologues devaient tester. Chez nous, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. N'importe qui il est ministre. N'importe qui. Vous êtes politicien, oui, c'est fini. Là, déjà, vous avez le feu vert pour devenir Premier ministre, ministre des Finances, et ainsi de suite. Donc, moi, quand j'ai étudié, on nous a dit les ressortissants d'une certaine région ne devaient pas aller travailler là où il y a l'argent. Ils vont tout voler. Parce que c'est dans leur sang. Donc, on doit aussi contrôler aussi d'autres personnes, même ceux qui sont intelligents, mais contrôler test. Test de connaissances. Test de ceci, test. Il fallait valoriser les psychologues, les orienteurs. Dieu est un orienteur. Il avait dit à Gédéon, ne pars pas en guerre avec tous ces gens-là. Ils pourront dire à la fin que c'est parce que nous sommes nombreux. Je vais te montrer les hommes capables qui vont t'accompagner. Premièrement, le test. Dis d'abord que si quelqu'un a peur, qu'il retourne à la maison. Beaucoup sont rentrés. Parce qu'ils avaient peur. Mais ils étaient dans le groupe. Il dit, ce n'est pas toujours suffisant. Amène-les à l'eau. Je vais te montrer avec qui tu veux. Si, là, pour boire, vous voyez quelqu'un qui se met à genoux dans l'eau pour enfoncer toute la tête afin de bien boire, retourne à la maison. Ça, ce n'est pas un soldat. Mais celui qui va amener l'eau à la bouche, voilà quelqu'un qui est vigilant. Et c'était seulement
300 personnes, il dit voilà, va avec ces 300, tu vaincras. Mais justement, passer Arcas, parce qu'il faut dire que Bandeko Bosé Belebo Benga Bisso, dans 5 minutes au fond de la standard, pour vous poser ma question en direct, et pas à passer Arcas, dans 5 minutes, pour passer à 5 minutes, mais passer Arcas, d'abord Naïba. Oza Naboania, Oza Namaïle, à part que ça a passé, Oza la capacité de Nzamba Péchio. Mais ce que le lot va proposer pour ces moko, au travail pour l'Amboka, au Ndima. Mais oui! Oh, c'est l'administration, ce n'est pas la politique. C'est la politique qui vient du diable. Salomon n'était pas politicien. Il a été élu par le Tout-Puissant. David n'était pas politicien. Il était roi. Un roi élu. Il n'y avait pas d'élection. Moi, j'ai la vie éternelle. Non, non. Bien sûr que vous avez la vie éternelle, mais il y a une polygamie parce qu'il y a 9 femmes. Mais d'accord, très bien, c'est une bonne question. Quel est le roi qui a fait prospérer son pays comme le roi Salomon? Jusqu'aujourd'hui, donnez-moi un. Il n'y en a pas. C'est le roi Shlomo, le grand polygame, qui avait rendu l'argent commun comme des poussières, pardon, comme le sable de mer en Israël. Les temps se diffèrent, hein? Non. Un polygame, c'est quelqu'un qui dort bien. Il a son psychique calme. Vous ne le verrez pas dans des bars pour aller chercher des prostituées. Vous n'entendrez jamais dire que le pasteur Kass, on l'a vu là-bas, à Matongue, même à côté de nous, si vous venez, on nous a mis un bar là, dans la parcelle de votre frère aussi, c'est qui? Ministre des Affaires étrangères. Et on a mis un bar là. Des prostituées sont là. Et vous ne verrez pas un polygame dans le bar. Mais il a les femmes chez lui. C'est un homme sain. Donc, en vous entendant parler, le loso va pécher confiance dans le polygame, va diriger Mboka. Ça va aller. Vous êtes sûr? Mais parce qu'un polygame n'est pas hypocrite, ce n'est pas un voleur. Il va voler pour. Moi, je veux voler pour. Mais il va commencer à beaucoup dépenser pour ses propres intérêts. Moi, j'ai les femmes. C'est un faux problème. Aucune ne me coûte quelque chose. Alors, Baïmbo Kanabiso, merci beaucoup. Hein. Donc, je pense que Boyo qui passe à Kas Naboke Bimakashi, Bosé Belé déjà boire manifester. Alors, toujours coach Abino, pour vous poser ma question à Bino et pas à passer à Kas, puis à Kas en direct, s'il vous plaît. Au Bengi Biso, banda d'abord que diminuer volume, il y a télévision na yo, au petit combo na yo, au poser question na yo, na nenge single de fongoli standard pour toujours ma question, topé mituna, il y a baïmbo kaboro na biso, boza tellement belé. Je sais pas si vous attendez un coach à Bino Touma 089 85 47 689. Confusion à la tête parce que sur Bengi son numéro à vous. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ndeko. Comment on a le Bengi Biso? C'est frère Marco. Hein? Ok, frère Marco, Bengi Biso na commune. Au Bengi Biso na commune. Ah, na Bengi de commune Ngalima. Ok, vous avez la question? Non, na posé question à pasteur. Hein? Azo yokayo. Ah, pasteur, na utola na kumeka na sukawa. Na uke pasteur aliaza na 8 femmes. 9 hein? 9 femmes. Ouais. Là la gana bango ndenge nini na ebite eloko. Et na ngina tuna nanu. Bazanda kumoko bango nyoso. Merci beaucoup. Et bala la chambre moko bango nyoso. Azo répondre. Merci beaucoup. Ndeko na biso de Kwingalema. Alors passer vraiment na ngina baka na place on est bon à Kwinga. OK, merci. Passer Kas, ndeko a posé question na ye. Oui. Aux en bango 9, au Gérard bango ndenge nini puis nakati andako. Mais parce que Aouti Kolanda na Souka, mais Tozalaka Esika Moko, Nanda Konabiso Moko, Moko na Moko Azali na appartement na ye, Bana pe Bazana Oyabango, Ngai pe Azana Oyangai appartement. Nazali ko gouverner bango na liloba ensemble
moko na moko azali na place na ye na esika na ye moko na moko pe azali korespecte moninga selon liloba yankolo wana ezali très facile pour nous répondre. Merci beaucoup, Pasteur. Alors, toujours continuer parce que vous avez belé toujours question, moko pour que tout que un peu vite pour Pasteur à jouer. Soit toujours un bibino et puis après Pasteur à répondre 089 85 47 689. Toujours continuer, mais Pasteur, vous avez l'association à bino va passer. Où ils ont déjà. Ils posent la carte, ils ont la poste. Non, gars, on a un groupe ou bien l'isangaya ba faux pasteur. Bango ana bazaba. Association ana tout wana baba faux passer. Oui, bango ba telemelaka liloba na Nzambe bandi makate prophète Nzambe atindi. Ezali ezali ba telemelaka yo par rapport évangile ndenge uzotambusa. Tenga omoni Bible yango ina fongoli. Le quoi liloba likambo ya Salomon 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Bango balingaka te. Ce que tango balingite ce que tango balobaka kutu awana ezali mibeko donc ce qui mutu alingi mobeko te azali rebelle batu nyonso wana bazali ba rebelle rébellion donc siko ozana coin na yo moko na église na yo na batu na yo batu ozo former une église donc association va passer na mokili mobimba sur toute la terre nazali na ba frère oyo bazali formé na ministère na ngai Totéaka, le même évangile, comme Pierre, comme Paul, comme Moïse, comme tout le monde, comme Jésus-Christ. Comme Pierre, Moïse, comme Bangonio Soto, mais maintenant, avenir à Bana. Parce que tant que tu as la même côté polygamie. Avenir les gens ont encore. Mais avenir, il faut la moi, c'est vrai. Mais Colonde a péci yo pour un côté na mokili. Ce qui a côté na mokili, a combien de moko yankolo, c'est tout. Avenir à Bango, ils avaient le col avenir Nangai. Tango papa Nangai Kufaki Natikalaki na 11 ans. Mais Nazaki n'a pas encore. Colonde a battu la Kingai, Sika a causé la qui difficile, Kolia, Tata Zate. Tata Nayo Azate. Donc, Kolo Tunangai, Yepe, le col Tata Kufaki, 15 ans à Yawa na Kinshasa. Ayawa, Mutute. Ayawa, Yamoko. On s'est débrouillé. 15 ans. Tant que dans un diplôme, dans un qui peut mailler, dans un diplôme, dans 60%. À Tangi, à Monique, dans un diplôme. Il y a un Bengisinga na Kinshasa. Yaka Otanga. Moni, vie, na Maboko encore. Nazo ya opon à l'université, na comme na Ilebo, batu ya Ilebo. Ba ibi malet nyons ce diplôme, tous les bulletins, tout. Je suis resté même vite. Mais il y a qui t'y a. Donc, au Bundani pose à la Nengozali, donc ça déjà quelque chose de bien. Est-ce que vous avez une famille polygame? Oui, papa Nangai, à Botamege, la famille, a polygamie à mon aîné, parce que Tatana Bangoza qui est roi. Ok. Donc, Azaki n'a pas si collègue 50. Collègue 50. Azaki roi, comment? Donc, allô? La présidence. Tout au nom de comment? La présidence. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Oui, maman, comment on a nos bengi biso wapi? La bandai. Ok, question no ezani. Moïse Biagado. Allô? Allô? Tozo kayo. Question no ezani. Pardon? Oh là, donc on dit que toujours bien, je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé, la question de Koto qui est bien. Si vous voyez, entre le bac, ce que Bengi Bisso, Zara d'abord pembe ni à télévision na au diminuer moi volume aux ongi moi musique pour tout dans la condition poser belé bozo benga ba suku moi beaucoup ta et exalité. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, comment on a nos bengi biso wapi? Ah, comment on a eu frère Joël Kokia? Oui, frère Joël. Au bengi biso na commune.
Depuis Kamba Diading na commune Ngalima. Ok, toujours question de Ezanine. Et pas à passer à casse. Bon, na ina tout na passer. Ce qui n'a pas signé sur la nef bazana ban. Ok, merci beaucoup. Mais le quoi là ti aba papa wana na mutu wana. Achango pona nini pona bezero kwa basai. Ok, passer à casse merci beaucoup. Alors, passer à casse à Tuni, bana. Na basi wana nef. Bana baza combien? Et puis chapeau na relati à ba papa. Ils ont passé. Ouais, tout ça, on a 25 enfants, je crois. Nous sommes bazo yapé, baza na zela. Ça c'est la kippa. Kippa, ok. Vous allez à ba papa peut-être, ba papa ndé ba copier na ba juif. Vous allez qui recommandation kolo appelle ce qui na Moïse tango dans le tabernacle pour na ba lévites, les sacrificateurs. Les alliés moqués, Totiango, Batiakango, Nicolo et cerveau, pour se rappeler toujours la grandeur, il y a Elohim. Attention que vous avez Mayele, il faut y baquer, Nicolo Nangai, Mayele et Amonene Ezali, le Créateur. Ça, c'est le bonnet recommandé par le Seigneur, comme tenu aussi des sacrificateurs. Ok, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oh là. Merci beaucoup. Hein. Donc, il faut dire que Bana Batutu, problème peut-être parce que matin, c'était bien en haut. Ils ont regardé de génération en génération. Papa, Bana Mikol, Batutu, c'est pas un problème. Mais passer apparemment comme si Makambo Yomona qui était en Zokola et pas à papa, bien que commis passer. Allô? Allô? Apparemment, papa Nanga Yazaki polygame. Abotaminde na polygame. Abotaminde na polygame. Mais moi, Zaki polygame. Yeah, Zaki polygame. Zaki na moi, c'est mon co. Maman Nanga. Sikoyo héritage lelo makambo yo sala ngana bali basi ebele Bonjour. liloba ya nzambe. Oui. Ok, tous on ne peut pas poser cette question. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, tous au cas comment on a Pardon? Oui, na lobi boye, Bible lobi na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 qui évêque, il fallait marier une seule femme. Jusqu'au évêque. Pourquoi évêque femme? Parce que la Bible, ils ont recommandé que évêque, il fallait marier à une seule femme. La Bible, ils ont le 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2. Jusqu'au évêque, il y a plusieurs femmes. Pourquoi? À se justifier. Parce que la Bible, elle dit, il y a accepté, il y a évêque, alors pourquoi il y a plusieurs femmes? Ok, azo répondre yo, passer à Pierre Casse. Oui. Nazali la version awa ya semeur. Na isika moko moko. Balobite azala marié na une seule femme. Balobi azala marié. Azala peu fidèle. Alors préciser nombre il y a bas cité. Nombre est précisé. Ba catholique nde ba retoucher verset wana pona kokosa. Sikoyo na version ya abbé catholique. Abbé crampon. Na verset wana alobi boy. Bango bazali pe na manuscrit. Alobi boy. Donc passer à casse azol verset hein, papa ça vient avec précision. Ah, avec précision. Alobi boy. Azala marié une seule fois. Ata oyope. Ezali kopusa na vérité, mais ezali pe lokuta. Marié une seule fois. Siko yemoko alobi na commentaire. Elingi kolobate la monogamie. Avec crampon. Bible. À nationalité nine. Alobi, hein? À nationalité nine. Crampon? Oui. Na habité. Ok. Na habité. Ce qui est romain ou grec na habité.
Donc 1 Timothée 3 ezali côté ya monogamie te parce que tozali lisusu na tango ya mobali moko mwasi moko. Depuis lisumu ya Eve na nyoka kolonde atiaki libala ya polygamie pona batu pona bandeke pe pona banyama partout yemo konkolo nzambe azali polygame, c'est-à-dire Jésus-Christ azali polygame collègue. Salomon a le dit ici il y a plus que le roi Salomon. Alors c'est ça. Ndikomoko atuni ya wana testo a bien qu'apprécié comme on a lobby au bala combien de fois wana bango 9 bango to bala bango officiellement to bala kaka moko et puis wana musubaye ba le rôle ba conjoint. Je me suis marié 13 fois. 13 fois. OK, je pense qu'il n'est pas OK. Allô? Oui. Oui, allô, ezaka frère Josué. Oui, frère Josué baki soni. Na biboye. Parce que après si on a une traduction à tort, traduction équibénisme de la Bible. Puisque une traduction de la Bible, parce que la Bible est une mythologie qui il fallait évêque à la marée à une seule femme. Puisque tu as la traduction, commentaire à Abbé Boy. Il y a le dit qu'on a Abbé Baksakian. Pourquoi pas Abbé si réellement Baksakian, pourquoi pas Moko Baba raté. Ceux qui ont réellement Baksakian, il fallait Baba là. Tellement ils ont bangoté Baksakian, ils ont Bible, ils ont bangoté Baba là. Et puis souvent ils ont la police, à se justifier très bien la question à se justifier na kati ya Bible kata. Et à le Seigneur Jésus-Christ est hasard polygame. Non? Après si verset au critère. 2 Corinthiens 11. J'étais salé à se tourner vers la nation, à dire une épouse mort, ils ont dit la nation. Jésus fait ça pour le camp. Mais on est entre parenthèses, avec ça, à se justifier très bien la carte de la Bible. Tout ça, pour sa position. Merci frère Joël. Je pense que passer pour toute opportunité de demander au Moussou, pour baser Belé, après si verset, je pense. Passer à 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Alors, il y a d'autres pourquoi prêtre bazo balate. Mais prêtre, il y a Kala, il y a Liboso. Bazalaki ba polygame. Akende na couvent atuna, prêtre bazalaki marié. Pe bazalaka ba polygame. Il y a les londes bazo balate. Maintenant, so pesa yo écriture moko pona kotalisa yo ke ba prêtre ya Bible bazalaki kobala pe bazalaki ba polygame. Tanga na Nombre 31. Nombre chapitre 31. Okomona kuna ndenge nkolo ye moko azali kosala na lingomba na ye ke batu nyonso bazala ba polygame, ba lévite, ba combattant, ba sacrificateur. Alobi bokabola bino banso 32 000 vierges pona bino. 32 000 vierges. Pe alobi bo pesa na grand prêtre 32 lokola likabo euti nangai 32 apesi na grand prêtre lokola ba grand prêtre ya awa ba catholique. Donc oyo azali kolona bango nzamba lobi sacrificateur souverain payé 32 directement. Oyo ezali ba prêtre ya Bible. Siko yo il faut tout na bango. Pona nini bazali kobala te. Ça fait 1000 ans que babala kalisusu te. Et outi na zambete parce que na 1 Timothée 4 balobi entre autres ba malakisi ya ba démon. Malakisi ya ba démon. Ils vont prescrire de ne pas se marier. Mais ezali bango ba catholique. Ezali bango ndeba. Merci beaucoup ba boyi polygamie. Bayeko pekisa kutuna ba prêtre babalate mais ba prêtre makamani ni bazako sala te na basia batu na bana ya batu. Merci beaucoup pasteur. Je pense que pasteur Pierre Casse a fait ses précisions à Ndegoza satisfait la réponse. Ndegoza a commis à bonjour, je veux que cet homme qui se dise de Dieu m'explique 1 Timothée 3:2. Il lui parle toujours de Salomon alors que Salomon n'était pas un membre du corps de Christ. Soit qu'il abandonne le ministère et l'église pour qu'il puisse mieux faire cette vie. Mais Salomon n'était pas le membre du corps de Christ. Na otai ko yebisa yo awa pepo na balandike. Bato na bazaka ba rebelle.
tata ya Jésus-Christ. Salomon azalaki tata ya Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er. Tata na yepe azalaki David. Tata na yepe Abraham. Matthieu chapitre 1er. Sikoyo ye azolobaki azalaki membre du corps de Christ. Donc azali rebelle. Ayebi eloko, ayebi ata eloko azolobate. Salomon azalaki pasteur. Il y a Jésus-Christ. Donc, il y a tout va comprendre la Bible autrement, ça va rebelle. Compréhension autrement, est différent. Ok. Motosoga comprendre autrement, on peut l'éduquer encore. On peut lui donner la véritable compréhension. Mais Moto Yazako Boya, Yazako blasphémé. Mais Salomon Zaki, membre Yakor Yanani. Parce que Zambazaka Kamoko. Jésus-Christ. Libosoya Nanzoto, Yende Aponaki Salomon. Pe Azaleki na Katia Salomon. Mais Jésus-Christ a le dit que Ngaï Nazali koleka Salomon. Donc, Bazalaki 1. Bazalaki 1. Jésus Azalaki na David. Na Kati. C'est pour ça que David Azako Yemba. La parole de Dieu. Azako Yemba pour na côté ka basede logo la bangote. Na ba fétiche. Allô? Jésus-Christ Azalaki na Kati ya Salomon. Yango na Salomon Azalaki na mayele. Azalaki na richesse. Azalaki. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Ondeko. Comment on a nos bengi biso wapi? Na bengi banda commune ya Bandal, na zana kan kokolo. Ok, tozo yoka, question na ezana. Moi, c'est le frère Guillaume. Oui, frère Guillaume. Bon, papa, na sepela na question posée qui est que yé aza polygamie, c'est papa la bon pas aza polygamie. Bon, parce qu'à répondre que papa n'a aza polygamie. Azara polygame. Papa la azara polygame. Ça veut dire que yé alandi balien papa la bango mais alandi seconde corps du Christ mais alandi tellement que papa la bango azara polygame et c'est pourquoi yé peut a commis polygame pour papa la bango azara polygame. Merci beaucoup. Alliés familiales, d'accord. Mais David azalaki polygame. Nzambende a pesa ki yebasi. 2 Samuel 12. Verset 8. Zambe alobina moto ya lingaki na motema na ye. Na tie basi ebele na tolo na yo. Donc bino nyonso boza ko attaquer polygamie, boza ko attaquer Nzambe. Yango na lobaki ok, bazali ba rebelle. Ozomona. Salomon azalaki na basi mingi. Asumuka kite po azwaki basi mingi. Jésus-Christ 2 Corinthiens 11. Bo attaquer yango pe. Paul a le dit, je vous ai tous fiancés à un seul fiancé, Christ. Pour attaquer Yango, bazande ba rebelle, bandoki. Baza ba rebelle, ba nous obéir ba mais passer à ensorcelé. Tant on peut cet exemple à David, mais David nasuka. Parce que David azaki papa Salomon, mais David nasuka lembaki. Est-ce que vous rappeler ba conséquences autant Rosana ba si allô? Tant qu'on a basé belé, bah conséquence pour nous autres ezali. Ma maladie m'a belé parce que David, bazola qui est à moi quoi ya moqué pour achauffer nous autres na côté asuka. Mais aboyagité. Aboyagité mais déjà nous autres. Et otaki peine et pas na yete. Et otaki na ba ancien. Ba lebi tango ya malamu ya kolukela le chef. Une jeune fille vierge ya kitokopé. Pour appeler ça que moto. Tango yango. Pe balukaki ye. Pe bazwaki ye. Pe jeune fille wana. Aboyakate. Ayaki. Pona na suka mwana yemo propre. Pona ko salisa ye. Pe asalisaki ye. Allô? Komamina mokande ya bankubu. OK. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, pasteur Kas. Attends la raison. Parce que parce que Bible a faux prophète Bobima net le kola yi pasteur Kas a faux montant Nzambe parce que biloko alo ba wana nyoso une nouvelle alliance za la kate. Oh. Merci beaucoup. Nini ezate na nouvelle alliance. Nouvelle alliance est bandine Jésus-Christ mwana ya David. Premier verset kaka. Loba lisusu ke zagate. Jésus-Christ mwana ya Abraham. Loba Loba que ça c'est un Nouveau Testament. Tout ça, on a débat d'idées, hein. Tout ça, on a débat d'idées. Ce que le lobby, on peut si argument, on peut si verser. On a un argument, on peut si l'île Jésus-Christ, moi, il y a David, 500 femmes. Moi, il y a Abraham. Moi, il y a Salomon.
1000 femmes. Yo pesa verset ya yo les autres c'est que Jésus-Christ a été na baromé tatana ezaki na mwasimo. Pesa. Tout c'est la verset donc pas tout qui m'a rechuté 089 85 47 689 bandeko bozu opportunité à côté de tenir biso regarder parce que boza est belé je vous dis bozo kota ma le rôle numéro ça moko ils ont ça la bongo moi je pense que tout ça a débat d'idées. Tout ça a débat d'idées c'est-à-dire ça normal pendant la biso une mission tout solo la rapport à retrouver la solution à problème na biso to réfléchir comme étant responsable. Alors passer à casa question ngeza laki côté nzoto pour nzoto il mbaka le loto mona ba te belé bazaki pe na basi belé après a comme diabétique a comme monte attention nzoto ya nzoto est-ce que ba rappelle na makambo wana parce que ça na bango neuf kasi nzambe nde alobike ba yebanso bazali kondimela ye kondima bible oyo bamitungisa te na makambo wana bamitungisa na comme itungisa te ekozala ndenge nini nakosala ndenge nini nakolia ndenge nini nakola ndenge nini soki azwi maladie Jésus alobi je suis le médecin qui guérit toutes tes maladies. Maladie ezali eyaki mpona polygamie te eyaki mpona monogamie ya Adam. Soki Adam azalaka na basi mibale pamba yo okai kosouffrir te banzele okai kobeba te mais lokola azali kaka na mwasi moko kaka mwasi akei kose prostituer azongeli ye lisusu azwi ye yango wana toza kokufa eza polygamie te sikoyo polygamie nde ezali kisi mpona bokono wana. Mais ce que nous avons bango neuf olamoki na tongo ki moko amoni ke aza vraiment zo combattre ne sika yi fala koma abimina moto mosusu réaction ne ozani ezali adultère directement botiki chassé chassé maudite. Oh on maudire yo tiki mais ça c'est la parole. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Ndeko. Oui, allô, bonjour. Bonjour Ndeko, comment on a le bengi? Oui, Nazolanda Pass, on a posé la question moko à la différence entre un polygame et un impudique. Merci. Très bien. Ça c'est une bonne question. Okay. Depuis qu'on a commencé. Mais avant d'y arriver, pour Naoya Zakolobaga Salomon Zakinzote à Christ. 1 Pierre 1, Nouveau Testament. Verset 10. Les prophètes et Ancien Testament qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ces prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Réponse claire pour na baïban ce bazo kaniseke ba prophète ya kala bazalaki basali ya Christ te esprit ya Christ ezalaki na kati na bango bazalaki le corps de Christ. Ça c'est le Nouveau Testament. Maintenant sikoyo la question que tu as posée c'est laquelle? Qui l'a posée? Bon, question qui il y a différence entre polygamie et l'impudicité. Ouais. L'impudicité, c'est ce qui se faisait à Sodome. Des relations sexuelles contre nature. Les homosexuels sont impudiques. Ceux qui ont des relations comme en Europe avec des animaux sont des impudiques. Les femmes qui ne veulent pas se marier, mais qui restent ensemble en tant que femmes, sont des impudiques. La polygamie, c'est le saint mariage établi par le Seigneur pour éviter toutes ces choses-là. C'est le mariage entre un homme et plusieurs épouses. C'est l'église. C'est le royaume de Dieu. Alors, ce qui moi si n'est pas si basé la rappel pour Léandrie, on appelle ça ma béa. On est allé prostitution. Moi si azan à droite, il y a Kobala mibali. Ezali. Mobali nde azali chef. Genèse 3 verset 16, 1 Corinthiens 11 et puis 1 Pierre 3. L'homme est le chef de la femme. Jusqu'aujourd'hui, l'homme a le droit d'avoir même
1 millier de femmes. La femme n'a pas le droit de n'avoir que 2 maris. Sinon, elle sera appelée adultère. Mais, Romains 7, 2e et 3e verset. En église, nayo. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi, bien sûr. Merci beaucoup pour la précision. Mais l'église, nayo. Ceux qui le lot à bapidé, homosexuel, baïgo prier. Repentance d'abord. Repentance, confession publique et rejet, c'est-à-dire l'abandon de ces pratiques diaboliques. Il y en avait un dans notre assemblée. Moi, j'étais en voyage en Europe. On me dit, ah, tu connais ce frère-là qui se promenait avec tel frère. Il a confessé qu'il était homosexuel. Il confesse 2 ou 3 jours après. C'est la fuite aussi, il fuit. Merci beaucoup. Donc là, tu as commis presque la souka émission Nabiso. Pasteur Pierre Casse, Balandi Biso, qui commente est-ce qu'il y a monté dans mon tapé, si vous avez mécanisé, mon posé ma question. Mais le par rapport à polygamie, Pasteur Casse, bateau de Bilé Barolanda Biso, à travers le monde, il ne va retenir la polygamie. Et il va retenir que l'Ibala y a Basi et Belé, et Outinde Nanzambe, ezali makanisi ya nzambe, ezali ecclesia yankolo Yeshua Hamashia mobali moko atapila talobaki voici l'homme ba fiancé oyaye bazali ebele des milliers on ezali na Nouveau Testament pour na ba adorateur ya Nouveau Testament 2 Corinthiens 11 versets 2 et 3 Paul a le bi ezali folie. Mais c'est bon dima folie. Donc polygamie ezali Bible nazanango na maboko, c'est ça. 2 alliances. L'ancienne alliance, l'épouse Israël, nouvelle alliance, l'épouse des nations, Ecclésia. Mais mobali azali moko. Ton créateur est ton époux. Oh inauti koloba ezali Nouveau Testament Galates 4 depuis le verset 19 jusqu'à la fin. Ancien Testament, c'est-à-dire chez le prophète Ésaïe, Ésaïe 54, verset 5. Ton créateur, toi mon frère, toi ma soeur, ton créateur est ton époux. Il faut que ton créateur, c'est-à-dire chaque créature humaine est l'épouse de Jésus-Christ. S'il vous plaît, dans tout le monde. Allô? Oui, bon, oui. Basi mingi bakobima mpona kopendisa bana na nzambe na kati ya nzambe mpona koderoute bana na nzambe. En fait, pasteur tolingako mingi oza papa na biso tolandako mingi na télévision mpo tolegalisaka. Mais tolingaki ozala chiffre ya bana na nzambe mingi bakoya na canal yo papa. Ngala nanga mwana yo na nanga na sente mais kokonseille yo te ya babano te na kati église wana bazonga message ya quoi mais côté ya bana te pas décider banzela balongwa na nzela ya vérité balanda nzela oyo ya bango wana. Ce n'est pas vraiment disciple disant s'il vous plaît tolongwa na biloko ozo te ya bato wana tozonga na message ya quoi lelo ozo na mec basi yebisanga na bana nyonso wana ozobota mokolo yo kozala te liwa ezali papa siko makambo bana baotikala nango babunda to soki bana babundi to na nsima na osiko makambo nde kozeka na nsima na osiko wana eza pasi. Merci beaucoup. Oh oui, mais vraiment oza kosilika ozobenga ngai papa na yo mais oza kosilikela nzambe yo ozokanisa mingi na liwa biso tosi tozwi vie éternelle tango Jésus azozonga tozokende na libala wana ya polygamie olobi na te ya makambo ya foi oyebi foi eza nini te foi ezali kondima likomi nyonso ya Biblia. Napesaki définition ya message na zanango bozongisi ya biloko biso ya liboso libala nde bebisamaki na jardin d'Eden. Donc naza côté ya po bato bazonga na Bible oyo ozoloba wana ezali mabanzo na yo yo ozondi ma Bible te oza kokanisa que la foi c'est pas ce que tu penses de la foi. Donc bato bana confusion pour voir ça la différence entre ba pensée na bango moko humain na penser ensemble. Makanisi ensemble ezali polygamie. Bino boza kosukuma yango parce que tobanda kabiso banso na église ya bamupe. Ezaka kuto église te.
ezaka catéchisme wana makambo ya 5 c'est tout. Mais liloba ezali Bible euti na Israël azaki na basi mine na ebite binobo zandenge nini. Israël azaki na basi mine na basi na yemine baboteli ba prophète banso. Balo bobo ya bango baboteli Jésus-Christ na ba apôtre nyonso. Ezali polygamie nde comme Bible oyo. C'est ça la vérité. Merci beaucoup Pasteur Cass, je pense répondre à l'autre chose qui a tout moni débat tellement baimboka balingo aussi c'est un côté vendredi Pasteur Cass on a invité les sous. D'accord. OK, donc deuxième volume est Ali vendredi au clôturer matin 7 na Pasteur Cass parce que moni absolument solo la boy. Parce que mboka na biso ezo beba à cause ya ba débat ba solo la té. C'est ça. Ba balika ko imposer ba faut solo la boy. C'est ça. Yango toujours ici débat na Congo. Vendredi prochain, passer à Kasakoya Awa, à 8h30, solo là, peut-être que une ignorance, monter fond, mais pour l'autre commune à Souka, merci à passer à Kas, nous répondre à une invitation. Merci beaucoup. Un grand merci à la grande équipe. Hein, donc, pour comprendre, tout solo là, les évangiles selon mon de la mode. Oh, moni a bien joie, bomba, petit mon misala. Oh, moni a mabé, tika. Mais ce qui est important pour nous, réalité na biso ya société ya makasi. Ah oui. Ya makasi nde mokuwa tia pembeni peut-être tango kozwa mino okozongela ngo au croquer. Vraiment parce que Mbappé sarabiloko ya batona ba mboite hein ndenge Bible yango moko eza koloba. C'est ça. Merci beaucoup donc on est arrivé à la fin. Un grand merci na André Njeka, on a téléqué Mafumbe, merci à Thibaut Moutinga, merci à Blanchard Kandolo, papa Jean Mouakadi, moi c'est Homos, Tokutani lobby to lobela rôle ba promesse. Tozana promesse moko awa. Tout le monde banzele baby, ba commune belé baby, tozana promesse moko awa. Mais vendredi, deuxième volume la passer à casse, et vous allez débat d'idées. Tokutani lobby. Bye. Awakening Africa Magazine and Transformers Day presents to you the African Business Lounge, the biggest African business meeting in Dallas. The event will bring together public and private companies, investors, African and American political leaders and entrepreneurs. The event will be held at the Grand Hall in Dallas on September 6, 2019, from 10 a.m. to 10:30 p.m. Awakening Africa Magazine. We are building a strong African community and creating a durable wealth legacy. Activities, business expo and exhibition, conference and network. The conference will be followed by a gala dinner and network. For more info and reservation, please call 1-972-674-0124. Subscribe at awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and running to Africa. The African Business Lounge, where African leaders meet and create business opportunities. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.